Bonjour, bonsoir la communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Bienvenue dans l'émission Nabiso Mokolo Lelo. Oyo tozongi lisusu na commune ya Bumbu. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Na cadre ya les artères de Kinshasa Mokolo Lelo. Toye kotambola na quartier Mbandaka. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te. Les artères de Kinshasa toza wana. La chaîne 3 Exemples Production TV po tolakisa bino babalabala na bino, ba quartier na bino botika kala. Quartier Mbandaka lelo tokotambola kobanda Landu ti Mafuta bokota Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso Bagalwa na bagaloise boza wapi awa tokomi na are Mabanga. Après Mabanga bonbon sucré bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Direction ya 24 novembre yango avenue de la Libération. Na droite na biso na ngambu eza Selembao. Na gauche na biso Bumbu, quartier Mbandaka. Bana Mbandaka boza wapi Kabali solo pesa sango na moninga. Bokota TV za radio T oyo image réelle ya le 17 avril 2025. Avenue de la Libération yango yo. Soki ok tout droit, ok wenza Selembao. Ok sanatorium. Ok Ipen. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Agaloa na bagaloise boza wapi tozongi lisusu na Bumbu na bino botika kala. La fois passée toza na quartier Lukeni, lelo toye na quartier Mbandaka. Awa toza na bonbon sucré yango wana oyo lisusu ndenge ekoma te. Bonbon sucré yango wana
supermarché oyo tozalaka nango na bumbu yango wana. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoyiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba balabala landu yango wana awa toza na croisement ya landu 24 soki ozwi droite okei kan luka ozwi gauche ozongi bumbu tokozwa balabala liboso eza avenue Luyindula Luyindula yango oyo tosulela moka masanga bokota bosabone bopartage bolike bana Luyindula bokota kaba lisolo pesa sango na moninga balabala Luyindula yango oyo na quartier Mbandaka tobandi nango à partir ya 24 avenue de la Libération tozozonga nango vers direction Tamak. Après Tamak tokei Matapol, après Matapol tokei Birmanie. Bokota Luyindula yango oyo bana Luyindula oza wapi kaba lisolo pesa sango na moninga direction Tamak yango oyo direction Tamak yango oyo soki omati okei vers Wenze aselembao to continue à Luyindula obotama na avenue Luyindula okola na avenue Luyindula na quartier Mbandaka na commune ya Bumbu balabala Luyindula yango oyo botikakala bokota bosabone bopartage bolike merci na babone na biso nyonso merci na banon abone bamotina na sabone te sala yango ozanga ba video na biso te awa ta na complexe scolaire
Kintwasisa. Otangisa mwana na Kintwasisa yango oyo na Luyindula. Bokota. Kabali solo. Pesa sango. Bana Luyindula boza wapi? Bana Bundes. Bumbu na bino kotika kala yango. Tozokende vers direction ya Matapol. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Direction à Matapol yango oyo. Direction ya Matapol. Na compte ya commune ya Bumbu. Soki botali na chaîne na biso, botali na ba avenue ba émission na biso akala. Nokomona tosi tosaleli bino quartier Matadi, quartier Mbandaka, quartier Tomba, quartier Kwango, quartier Mai-Ndombe, quartier Lukeni, quartier Kasai. Lelo toye na quartier Mbandaka oyo deuxième partie. Awa toya na balabala Luyindula. Tozo avancer na Luyindula. Luyindula yango oyo tika kala. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oza mwana Luyindula. Omoni lupango na bino, omoni balabala na bino. Kobomba secret, partager lien. Na groupe WhatsApp. Abana Bumbu nyonso. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Yesu yakanda yo vraiment. Koluka.
Merci à abonner na biso nyonso. Yo moto na s'abonner te sala yango po zanga ba vidéo na biso te. Ceux qui peuvent s'abonner, kozangisa ko activer cloche à notification te pour la notifier et nyonso soki vidéo ya sika ekoti ozala informé. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker, toujours avancer na la balle à Luyindula. Luyindula na bino botika kala yango yo. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Bokoto. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. Topesi mbote na communauté 3 exemples production TV Modimba. Mbote na papa Gai Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Mbote na mama Ovine Lukonga na Suisse. Bokota. Toujours avancer en balabala Luyindula. Luyindula yango yo. Croisement Luyindula Birmanie. Nangambo eza quartier Tomba. Awa toza na quartier Ndaka. Birmanie yango yo. À gauche na biso quartier Mbandaka, à droite na biso quartier Tomba. Kabali solo. Pesa sango ya moninga. Soki okei tout droit ozongi ngiringiri. Ok, Kasavobu. Birmanie yango yo. Merci à abonner na biso. Bokota. Tozo continuer na balade na biso. Bana ndungini na bino botika kala yango yo. Tobandi na ndungini à partir ya Birmanie. Tozozonga nango 24. Bana bumbu kabali solo kobomba ngo yo moko te.
bombo na bino botika kala. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Papa se babandona na Danemark. Patrick Bokolo Mpela na France. Mama Kuku Kozaya lelo toza na quartier Mandaka. Tobandi na balabala Luyendula. Awa tokomi na Ndungini. Bana Ndungini. Bokota. Bo s'abonner. Bo partager. Bo liker. Soki botali ba émission na biso akala. Na compte ya Bumbu. Tosali bino quartier Kasai. Tosali bino quartier Lukeni. Oza mwana Kasai, oza mwana Lukeni. Oza mwana Kongo. Mai Ndombe, Lokoro, Mbaki Tomba, Matadi. Okoki kotala na ba video na biso akala. Okomona a quartier na bino. Pe omona epa na bino, omona pango na bino, balabala na bino. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Topesi mbote na pasteur Jean Didier Kunda na Texas. Topesi mbote na papa Olivier Mukeba na Washington. Topesi mbote na mama Claudine à Canada, quartier Mbandaka yango. Awa tana balabala Ndungini, tozo avancer nango. Ndungini botika kala yango. Bana Ndungini bazolela. Mama Elise Kimbembi. Maman Elise Kimbembi atiki biso na Ndungini. Maman Elisa. Nos condoléances na bana Ndungini nyonso. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozongi direction la Matapol. Matapol yango ya. Après Matapol. Tokeyi vers direction Tamak. Bokota.
Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Bundes, Bagalois na Bagaloise, Kabali Solo, balabala ndongeni yango oyo, ndongeni botika kala. Merci na bana ndongeni nyonso. Oza mona ndongeni, okola na ndongeni, obotama na ndongeni, kobomba lisolo yo moko te, partager lien na groupe WhatsApp ya bana Bundes nyonso. La parole, retournons tous à la parole. Toujours avancer vers direction à Matapol. Tolongwe Matapol, toujours kende vers direction Tamak. Toujours Tamak. Croisement Ndongeni Tamak yango oyo. Direction ya Tamak. Kabali Solo ndongeni yango oyo, bokoto faut s'abonner, faut partager, faut liker. Tozozonga 24 bana Bumbu na vino botika kala yango oyo. Ndongeni yango oyo, ndongeni botika kala. Kabali Solo Tobimi 24 direction à 24 yango oyo. Ozongi na gauche okei weza Selemba, okei na droite ozongi Bandal. Kenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis je suis venu pas na bino commencer. Benga biso komela biso toko kende. Ope omone pa na bino. Supermarché yango oyo. Supermarché ya Bumbu yango oyo.
Bokota, bokota. Faut s'abonner, faut partager, faut liker. Bombo na bino botika kala yango. Awa tokoti balabala Kimayala. Supermarché Elana na croisement à Kimayala 24 novembre. Et là, dépôt ya Bracongo, ezalaka awa. Bana Kimayala, Kimayala na bino yango. Adieu Simpi Massacre. Tokomi na Kimayala na direction ya Tamak. Direction ya Tamak yango yo. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikoto sanza Bana Kimayala Kabali solo pesa sango na moninga namoni lupango na biso namoni balabala na biso na 3 Hectares Production TV na émission nango les artères de Kinshasa apesi mbote na papa Sano Bakala Jakuba koéquipier na nga ya mokolo na mokolo oyo tokendaki na ye na rocade kolunga mitendi ti na village Ngombi na Lutendele bokota bokota Bana Bombo boza wapi manifestez-vous balabala Kimayala botika kala oza abonné na biso te otalaka ba vidéo na biso merci tosengi yo s'abonner pour activer pe cloche ya notification oza maka ba vidéo na biso te prochainement bokota bokota awa tokomi na direction Matapol yango
tozokoba balade na biso ya mokolo ya lelo oyo toye kotambola na quartier Mbandaka. Bana Mbandaka koza wapi? Mbandaka na bino botika kala yango oyo. Tozo koba na balabala Kimayala. Patrick Bokolomba Mpela na France. Les artistes de Kinshasa yango oyo. Commande la télévision, radio, DVD, décodeur, canal P5. Merci na bana Mbandaka. Bana Kimayala. Tozo koba. Tobandaki na balabala Luyindula. Après Luyindula, tokoti Ndungini. Awa tokomi na Kimayala. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Omoni lupango na bino, omoni balabala na bino komela biso. Benga biso. Encourager biso. Tozo avancer. Balabala Kimayala. Bana Kimayala boza wapi? Kimayala botika kala yango oyo. Bana Kimayala boza wapi? Kimayala botika kala yango oyo. Bokota bokota. S'abonner, partager, pour liker. Kobanda 24 jusqu'à Birmanie au coup dans la direction locale Tamak Nama Tapol Soko banko ye tozongela nzakomba betuna tosa la parole tozokende vers Birmanie
Kimayala yango oyo kaba lisolo pesa sango na moninga amoni lupango na bino amoni balabala na bino na 3 hectares production TV. Merci à abonné à biso. Maintenant s'abonner te sala yango. Ozanga kaba vidéo na biso te. Kinshasa na bino botika kala. Quartier Mandaka yango yo. Tobinina Kimayala Birmanie. Na ba oyo bakuti biso na katikati lelo toye kotambola na quartier Mandaka na Bumbu na gauche na biso quartier Mandaka na droite na biso quartier Tomba. Awa toana balabala Birmanie soki okei tout droit okei vers Ngiringiri ok, vers Kasavubu, ndenge bokomona yango biso totamboli kaka na quartier Mandaka mokolo ya lelo. Bokota bosabone bopartage bolike. Kaba lisolo pesa sango na moninga na système ya Santo Toma buka mona buka kokela Santo Toma toujours quartier na bino botika kala. Awa tokoti balabala Madimba tozozonga nango 24 bana Madimba yango oyo Shikala bana Madimba yango oyo bana Bundes kaba lisolo Madimba botika kala. Toza menacé na mbula tokozala obligé tokata tozonga prochainement kasi nana tokati te tozotalela likolo pe tozo avancer bokota Madimba yango oyo sana Madimba na quartier Mandaka yango oyo tozo avancer
na Madimba. Otika hypocrisie Tala biso batutu Ikoto sanzame Tala biso batu Masureleki Tozongela Aba oyo bazwi biso na katikati. Lelo les acteurs de Kinshasa tozongi lisusu na commune ya Bumbu. Plus précisément na quartier Mbandaka. Mbandaka oyo botika kala. Otala lisusu ndenge ekoma. Balabala Madimba yango oyo. Balabala Madimba yango oyo. Soki botali na ba émission na biso ya kala. Okomona tosali bino quartier Lukeni, quartier Kasai, quartier Kwango, Mai Ndombe, Mbaki, Tomba, Lokoro, lelo toye na Mbandaka. Merci na intérêt vous accordé à la émission na biso. Toujours avancé aux mwana Bundes, aux galoise. Au moni le pan on a bien noté, au moni balabala bien noté. Bien la biso. Comme la biso. Tokende. Ope omona le pan na bien. Balabala Madimba yango oyo. Après Kimayala tokomi na Madimba. Bana Madimba boza wapi? Madimba yango oyo. Tokomi na Madimba. La direction ya Matapol yango oyo. Tozokende vers Tamak. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kaka ndenge toutaki koyebisa bino mbula ezo menacer biso et menacer émission à lelo. Des moments à l'autre tozala obligé à kokata pour tozonga prochainement la deuxième partie, pour ne pas dire troisième partie à quartier Mbandaka, parce que aussi au salaire bino Mbandaka mopazi à Wenze Kobanda Landu ti Masengi. Maintenant, notre quantité, toujours avancé. À balabala Madimba. À cadre de l'émission Lelo. Tokosuka na Lubaki. Tokozala obligé. Tous sale la bino Lubaki. Lubaki ezoya avant mafuta. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker.
Bana Bumbu. Direction ya Tamak yango. Après Tamak, donc il 24. Prochainement, tokosala Kokololoya. Na ba direction Tamak na Matapol. Comment on appelle yango ndenge comment? Parce que les lots toza menacé na mbula. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bon secret botika kala yango à gauche na biso pour 2024. Merci na abonné na biso. Merci à non abonné. Atmosphère, je permettre de donc prochainement. Toya kolakisa bino balabala na bino kotika kala na quartier Mbandaka. Merci na abonné na biso. Merci à non abonné. Le but à avenue de la Libération. À gauche, Nabiso. Et ça, c'est les Mao. À droite, Nabiso. Et ça, Bumbu. Merci. Na pasteur Jean-Didier Kounda na Texas. Merci na papa Olivier Moukeba. Na Washington, Mpombato de Tukin Thierry Chako Mokoko. En France, à balabala nyonso yo tokozonga yango prochainement. Ya kolakisa bino yango. On a ndenge comment. Merci na papa Gai Kalamabi Aboma Soda à Irlande. Bonjour Paul. Tokozwa avenue Loya parce que avenue Lubaki et bima na 24 T Loya. Merci à maman Claudine. On l'a dit à biso monene. Ah, on a venu Loya.
tozokende avenue Lubaki. Oza mwana Lubaki oyebi lisusu ndenge Lubaki ekoma te. Tozokende Lubaki yo mpe omona Lubaki. Lupango à gauche na biso yango nde ezozipa ezokanga balabala Lubaki ebima na 24. Bana Lubaki yango yo bokota bosabone bopartage bolaike. Lubaki botika kala après Lubaki mafuta bana Lubaki oza wapi? Manifestez-vous ana Mbandaka quartier Mbandaka na bino yango bandi 24 tozozonga Birmanie direction ya Tamak yango yo. Direction à Tamak. Bana Lubaki, manifestez-vous Lubaki yango yo. Au centre médical, la restauration. En balabala Lubaki. Merci na maman Wivine Lokonga na Suisse. Toujours avancé. En balabala Lubaki. Lubaki yango. Merci na babonné na biso. Merci na banon abonné. Yo moto na no s'abonner te. Sala yango ozanga ba vidéo na biso te. Oza mwana Mbandaka omoni balabala na bino te. Toyaki tolakisa bino quartier Mbandaka na bino mais toza habité na problème ya mbula. Oyo est la deuxième partie. Tokozonga pour la troisième partie. Mbandaka tosuccès yango na avenue Lubaki. Prochainement kotambola pe na babalabala lokola Loya Kokolo oyo tolakisi bino mokolo ya lelo te. Awa toza na Lubaki botika kala. Dans la Lubaki, manifestez-vous. Totiki déjà direction à Tamak.
Merci na babone na biso nyonso. Bokota. Partagez lien. Groupe WhatsApp ya bana Bumbu nyonso. Bango pe bomona balabala na bango batika kala. Toujours avancé. Maman Ntimba lelo atiki biso bana lubaki bazolela maman Ntimba lelo. Ana lubaki manifestez-vous lubaki yango yo. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé ya masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango Oza mwana lubaki okola na lubaki ovanda na lubaki aveni lubaki yango yo tolobi aveni lubaki ebimaka na 24 te eza na immeuble moko ebara yango tobandi yango a partir ya tunnel tozozonga vers Birmanie. Merci na bino nyonso ndenge bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo ya lelo oyo toyaki kolakisa bino quartier Mbandaka na bino botika kala yango oyo tosukseli émission lelo na balabala lubaki soki botali na bavideo na biso ya kala nakomona tosi osaleli bino quartier Matadi, quartier Mbandaka, mopanzi ya Wenze, quartier Mbaki, quartier Lokoro, quartier Kwango, quartier Maïndombe, quartier Kasai, quartier Lukeni. Yo, Olanda Kabiso, omoni balabala na bino te omoni lupango na bino te benga biso komela biso tokokende
to mpe omona epai na bino émission lelo tosukiseli yango awa na balabala lubaki na bino kotika kala yango oyo toza menacé na mbula tokozonga prochainement na troisième partie toya kolakisa bino babalabala oyo etikali. Merci na babone na biso, merci na banon abone. Soki yeso azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Let's go. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.